papa est accompagnateur. Mais il a été formé, dans Mundele Mokomone Bill Alexandre. Bill Alexandre, il a formé papa na guitare. L'air a formé papa, façon à former papa, c'est comme si on a formé Moutoumoro Bongote. C'est inédité, je ne sais pas trop. Inédité, nanga et vous a exposé. Moni, aza papa. Bon. Ba honoré kaka papa, hein. Akundaye, apemba poti siko nanu akundamite. Yango na tozo kaka papa akundama. Bongo biso peto koma calme. Comment accuser d'être jaloux ya Fanny Katale? Na bisi bino bolimbisa ngai. Papa pe bolimbisa aza papa. Na sengeli pardon na part na mon côté nanga bolimbisa papa neto solo qui en famille, c'est pas les moments. Tosa Makambo. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà, à tous et à toutes, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, fidèles amis internautes de Exemple Télévision, grande joie de vous informer, je suis Barizi Baza. Très heureux de vous retrouver encore trop nombreux. Merci à Deyo qui est derrière la caméra à la prise de vue. Un grand merci à Yannick Youra à la régie finale de cette grande chaîne. Et pourra pas penser à Yannick Chamba Godson, sponsor officiel de cette grande chaîne. Motema ya Clarisse Ganga, mère Clara Nabiso, maman sociale, Malik Arafat Malik. Pourra pas penser aussi à l'imam Abid Chigito, Jérizing à la merveille, moi na mami Kalata Kobotama, na mois de novembre. Oyo, Monica Makambo, maman na Brian, bébé Seigneur, maman na Kenae, puis Primaël. Et sans oublier Bruno Aruna E19 et Willy Claude Djama. Voilà. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. Lui, c'est qui? Un ami confrère, Bob Molema. Donc, Bob Molema, Batutu, au Botal Rapena, Théâtre, Batutu, Bozaraba Mourir, Théâtre, Bandekonabiso, Théâtre. Bob Molema, parmi le chroniqueur, Oh, Yazarapena, Comédien, Bassala, Loubou, Bassala, télé-réalité, Bassala, émission, Naeko R2C. Donc, Bob Molema. Azali qui est en déplacement, on a maman Olive Lembe, Mbote place Azali. Na rozonga ya Bob na habité ce cas qui sango kuna to papa me kufela ki awa donc ndena ko lo baboye toza na résidence awa na ndako vraiment place papa na biso Brazos paix à son âme. Aza père biologique ya Bob Molema de toko kabola mawana ye mais toko solo pena et puis na ba makambo belé lisuso so ki ba bengani neko alongwe ba makambo belé alors bo zape kututé. Bolanda biso du début à la fin parce que à Rosso on a biso makamunion so c'est pas ça qui so d'ailleurs d'accord on a fongola biso on appelle ça déjà bonjour et bienvenue et puis mes condoléances na Bob Molema. Merci beaucoup Baza Barezi, frère, master, confrère, Nyoso. Vraiment aux Nyoso pour l'anga, merci et puis merci na ba bonne Nyoso tout ya Exemple TV. Merci à vous. Et ça, parmi les chaînes, on a talent, on a n'engagé n'engagé beaucoup sur l'envoi d'un hôtel là et bah titre ils ont contenu n'engagé ils ont et locaux bah titre on a donc ils ont parmi les chaînes on a talent les lots bah et qu'on rendre biso visite bah vraiment qu'on t'a la famille et puis qu'on t'a la n'engagé vraiment merci beaucoup Barizi, merci à toi mon frère. Bob donc on a déjà représenté ou excuse moi déjà la présentation hormis caméra, mais la caméra peut la présenter parce que nous avons bagité que Ozaki est prouvé. Donc encore une fois de plus, mes condoléances et puis beaucoup de courage. Oui, merci beaucoup mon frère. Mission Nini communication soit Nini Tamboulaï pena bienté, information Tamboulaï pena bienté. Là quand des bandes Kubazoya malem mende Boba Koufeli na bato ba fan nanga
na bandeko bazala na mikili ya poto mais ya Kinshasa bayebaki ya mikili ya poto bayebaki penza te parce que information etambola te mais nayebi lokwa exemple TV na bandeko mosusu bayaki lokwa ba Daniel Lebika ba Gabana TV na ba chaîne na biso pe awa na sina kotanga kombo wa télé 50 RTNC yaki nde bandeko mosusu bayo yeba ke te Bob Molema aza na problème ya liwa donc akufelaki papa donc voilà c'est un peu ça. Merci. Sango ya papa belaki et maladie abana déjà ko bela ezaki neni betel biso no lisolo po liwa ezwa papa lelo papa tika biso. Si je me trompe tant mosusu ezaka maman ndem toko jengo be ma grand frère be ma grande sœur mosusu baza libanda. Papa sali plus ou moins 5 ans ya malade. Ya kolala, ya kozala esika moko, ya ko bouger te 5 ans. Vraiment à 8 ans, tant peine zo makina malade na yo wana eumeli. Nzambe apesa ki etant wana bon nzambe nem taza mettre ya temps pe ya circonstance. C'est vraiment eumeli na malade. Papa eumeli na malade ne ba yo ken ba les malades eumelaki. Maman dit non, bon, mon hôpital, peut-être il y a même donc c'est-à-dire le roi va awa bokeyo non kiné obozonga oboye tokende ngaliema hôpital a suka o papa kota kizaki ngaliema l'air comme na ngaliema basala ki plus ou moins 1 mois je crois 1 mois na ngaliema nde bayo zonga na ende na ndaku po yemo pasa baye na ende déjà bakisi ba hôpital banini na bayaki na yango déjà les bayo zonga nde qui n'est pas qui mais vraiment où mais là il a malade dans 5 ans. 5 ans malade. 5 ans on est pas malade peut-être pour un âge à papa d'ailleurs papa couché dans âge 85 ans. Papa a couché dans 85 ans mais papa azaki pe mutumo rosa ne pe makasi po ai mutumo ai makasi fonzunzu kaza yobika bato akala wana bi banzembo lomba emba nakatisaka kamona nina na betaka nzete donc ba père na biso waka bata bamba kasi akala wana so kasa vu bezo bunda ngirengire zo bunda donc père aza wana so bezo coup d'été so ko ekao parce que elle est la même mère le bara ah mutamakasi yeyo lali mutamakasi yeyo azoko ka hotel matin donc batunyo surtout elle est la bango ke mutamakasi yeyo lali mutamakasi yeyo azoko ka hotel matin bisonyo surtout pour même nanga yo nazoko poussa le même pembe donc soit côté c'est le face abika beta donc faut amaele donc toi comment na kimukolo na kimukolo na mais l'air abelaki abana non moi je comprends azako biso abi na travailler na Bralima directeur na travailler na Penaza directeur na lati ceinture na bango babete la guitare abi plusieurs années abi omoni lipeka et comment ko salanga patient mo lipeka en un clin d'œil AVC yako bete beti kana même lipeko azako la la guitare wana awo kabole kaka wana donc lipeko komaki so avandi au moins lipeko kwei même ngamo ezaki so kwei ngamo na zuye na tomboli lipeka boye so na bendi bo mona mukuwa oya o mo place zongi moi mukuwa o mo place zongi mais l'air yo sala AVC ya partir AVC wana nde rataka ende ayaki ko akokota vraiment na 4 malade wana. En 2000, na bossani 2000 ans, mais 5 ans et ça lié vraiment à côté d'akou, kotambola faut simbaye, faut memaye na latier bo na lipeka au simbiye, mutambola naye, comme vraiment difficile naye et puis maman donc asa force te, yaza moi si. Bisonne toi mibali biso peut ozo se débrouiller au moins ba 9 mois mikemi ki batika na ndaku yo kende peut-être musalo moi 9 mois façon papa ko simba e côté misaye si yo sala que papa pena aokuka même pas susu ko chata force na makolo na mabele donc comme pena faut bo simba 4 personnes 3 personnes bo memi okena peut-être na toilette excusez-moi okena e bo zongisiye bo sukoliye bo vandisie na kiti bo sukoliye mais mémoire na épée et yaki obunga et yaki okima asala ki perd sa mémoire l'air yo sala perd sa mémoire ne ngala yo baka na perd sa mémoire na comprendre tout le monde aibike ah oh Bob alors bizarre na perd sa mémoire na aibike oh Bob oyo mutu boyo azali tom suna na moi 5 personnes ne mo à reconnaître au moins un moment pena ebo na bière sombelanga jus d'orange il l'homme souté parce que il buvait pas la bière il y a homme na sangate asoka sombelanga jus d'orange Bob nana besoin tom soit chemise na ceinture pantalon son na latsango zo kitanga zo simba souté
C'est ça qu'il disait. Hein. Moi, pantalon, là, c'est si manga sauté. Ah ouais, mais so mutum so mona otuna oh nani. Ah bien sauté même ba camarade na ya kala ba petit na e. Ah ouais, ba bon sauté. Bon, voilà. Donc si aya ko kota ba comment et tout, voilà. Ça. Voilà, et tout, bah tu belé, bah zotuna, et belé peut me soubaroyer, bah parce que bah na lelo, na bah bota un peu lobby, peut-être bah mikolo akala, oh bah zagi pena bah sérieux, on a pena que indépendance, cha tozouie, donc le vieux Brazos, azalaki parmi les artistes, oh bah bêta table ronde, indépendance, cha donc c'est lui le père biologique. Il y a Bob Molema Oaza, confrère Nabiso, papa Betana Franco Luambo Makiadi. Oui, papa Zagi, cofondateur et OK Jazz, avec le feu, donc père son âme, papa Nabiso Luambo Makiadi. Bazaki ba ami intime depuis bon mois na ba ngaza ba photo na maman boye do baka pour ba photo ngezi pa Chaka Congo na ba photo na maman boye bon mois na pinza na Kasavubu ba beta ba guitare moi mabaya ezé pa Chaka Congo donc so ezaki wana sur place mais au moins ba photo mususu mais akala wana pena bon mois na grand maître Luambo Makiadi ya bon mois na ya kala ezali mais yaza cofondateur à OK Jazz. Et puis papa sérieux on a zobeta na OK Jazz mais on sala na Bralima directeur na Bralima et on sala que ba luki batu faut ba accompagner quand ndenge zala ba bi que non ba resi baza Bob Molema nani boto accompagner mo konsimoko boy na makamna ya OK salobe oui bon oui ndé mama za na motema na wana zui que zui ba artiste ba nani abina ma to ki bo accompagner ndenge bango ba compagnie aka équipe ekendaka osala ma indépendance baponaki pe papa na kati mais papa azaki papa na ndenge ye a ebi guitare a obeta nini accompagnement papa za accompagnateur mais il a été formé azaka formé na mundele moko mone Bill Alexandre wana il a formé papa na guitare. L'air à former papa, façon à former papa, c'est comme si nous en formant Moutoumoro bongoté. Moutouma zoye, bamaye, les moutou nezo sala facilement que, bah ebiso sala boya salian, on va biso zong sa boya zong sion. Bill Alexandre ayo pesa combo Brazos. Apese combo Brazos. Brazos c'est nyoloba, maboko ya mikuwa. Donc c'est-à-dire maboko papa zagi tellement solide sur la simbi guitare. Au senti bien que non mutazo beta au senti guitare ezoloba ayo pese comme brazos c'est-à-dire bras eza maboko zos oso wana eza mikuwa donc bah tu faut comprendre brazos eza surnom ya papa eza surnom de son vrai nom eza Armand Armand Mwango donc biso bana leto yo kola to mais brazos so utawapi ne papa jour sera zo kende peut-être émission na RTN so benani azaza mingi na ngai moi ebisinga mon fils accompagne moi malgré robeta betio le na tongo lobby mais ebiso accompagne moi toki ndeto ndo moi OK bona pese explication ngala kanga nena abona na histoire ya African Jazz na histoire OK Jazz na mutu na ngondi nga salaka ba jour wana ndi papa bayobeta nzembo indépendance chacha. Il a signé le livre d'or. Oui, papa Zara joueur à Vita à l'époque, a match à Vita, avec club. Aza parmi ceux qui ba mikolo o ba hôtel émission o ba papa mikolo balinga mingi exemple TV. Ba yebi série mon match moko Vita beta ka bitumba mo bimaka kala na 20 mai. Papa a utaka ko mote. A utaka sala ambiance na e. Amélie moi bière na série wana aspo na temps ya utoko fa mela sou bière te mela bière une fois asala bière sa beti musique na tongo ke beta balé lera ke beta balé papa rata ba bière belé vite bimsa mo boulou kota na mboka bato ba yebi histoire wana ya match wana ya vite ya kala na yebi ke ba vieux kala balandaka ba rési exemple télévision donc ba yebi m'a ramené c'est pas ça ba on s'est rappelé donc papa Zara joueur à Vita guitariste et puis indépendance chachale bakei babeti nzembo wana composition ya papa Nabiso paix à son âme Kale Jeff African Jazz papa Nabiso Kale Jeff donc mais net papa Kale Jeff lera sa ki nzembo wana autour na brazos yo idée nos ani to chani na katia o te to chan to chaboy
abengi bapoliticien bototia bakombo banani babitia kombo baresi nde nzembo ekangama esalama bango nyonso tu basala ide moko bango nyonso tu mais papa batikala eka mibale papa petit Pierre aza toujours pembe na maman na malade Ton petit frère à papa. te il est pas à indépendance chacha il azaki batteur azaki batteur atikali sko ye moko parmi ba nyonso to bakufi ya tikali ka ye moko donc ndezana akomi ne ondire ndenga ngoma monena akoma master nanga akoma zo ya petit akoma benga petit to beta no turbo to mela bière moko to beta turbo to tambola to talika moko donc et comment ça là lo mo mo ndia tikali ye moko ba blo bongo fo muta bongo net basimba po toto au moins il par Hollande c'est pas bien donc faut au simba mutema na parce que on a tozaki belé na sikalika lelo ngamoko donc voilà indépendance chacha et betama la chanson o esali et betama plus de 16 pays africains jour indépendance na bango donc voilà c'est un peu ça même na YouTube au même na internet yo na bikyo maramwana aux en vraiment dans tout donc voilà quoi c'est un peu ça. Voilà quoi donc lui c'est Bob Molema donc un ami confrère c'est avec lui nous parlons concernant la mort de ces grands artistes Yambo Canabiso donc voilà bateau pena ya kalawana ma papa wana pena botala rabiso na so bo se référer na ba dire nyonso ya Bob Molema sangwa papa Joaki wapi ozali na Goma to déjà muzongela. Voilà, ça m'a pas fait ça qui n'est ni na zena palais na bengi maman. C'est maman na voyager lobby. C'est OK na bi programme non mais si ko faut ya au singa papa bino permission. Maman asalika jouer rôle moya ki maman lobby atazo lobate. Atazo azaya ko lala na za katsa koma. Parce que ba docteur ngali ma ba bisa biso tout le monde a biso malade au to traiter papa té au leki bozalaka ba mbonge belé ainsi de suite. Et ça pena bien te bozonga na ndaku boyo vanda bozana mino na ndaku nde papa zongaki na ba 18h30 19h na ye na ndaku na comme na ndaku na moni petite sœur na Ange Molema na moni grande sœur na Dodo na moni maman bazay 3 bafandi. N'est-ce pas on a eu beau ça tout ça prière parce que on voyage lobby puis on a bon pas la biso le roi toi famille chrétien toi ba catholique et c'est un faut so on est déplacé ou bien on a besoin de ça benini biso ça la ba prière en famille ndena yaki na bibo ça la prière na voyage lobby comme ça na ko benga bino so na avant na so na komi maman habité avant biso tout ça prière. C'est non papa non permission. Mais maman on a dit maman papa est azana bi papa et nzamba yebi pourquoi aza papa oyo aza na se mokili aza nzambe yo faut senge permission orobi maboité comme pe na rolo ba papa lobi ke ko bimate zalaka wana na ndenge na ngamoko ngala bi ça va na mona mama bisinga fuka masenga permission na fuka mi na simbi na liboko na kanye na liboko na yebisi la bengi kutu vibrazos mais c'est vibrazos calme nanga ça saki mo waji mo wa mike bo akoli seka za kala wana o ya go douter what ya beta mingi ba coup de tête ko ikuna na c'est vibrazos calme master abina ngape loroté a chaka a respirer yebisi ngala on voyager na eloni kabilo senga ji ceinture na chemise alors beloroté a respirera donc ya mutako tikoma et c'est papa na okende musala na pona yango il faut na kende papa na kisa musala abinanga elokoté na rose peut-être le quelque chose na bine papa na bine sur deuxième fois j'ai besoin de ta bénédiction. Maman binanga poussa na pembeni na ye yambaye maman mta diriger na kanyena liboko na poussa pembeni na yambie na bisi master ngake poko mako benga master ko mako benga petit donc to komeba master na komeba petit na ona zaki sumona ti na bisi ngake na ke musala melena oya na oyela obiloko yo lingaka wana ba chemise ba nini pot na beka ke ndala lini bu olamuka na yesu lobi ozonga nini ngazala na kepa mama fuka misinga bisinga fuka ma ba bondeli na mo bomba leli yubika za voyage mo bembo
ma petite sœur na biso moko aza Ange Molema ya bala na déjà mais ayaki apona balandela po aza bébé aza na bébé asobota balandela nasi ba to monani na bimi na bosani clé na kei komona lors la suprême master na mutu na moto za na pire pena ya kati lors la suprême takanga za suprême parce que ba benga lors la suprême donc ya lekine nga likolo makasi na ketala na bise master ya ndeni nga na obima abinanga te Molema za courage kaka papa kende musala nzamba osongo esimba mais bise bon nga zongi na nga parler là nazongi parler na zonga boye maman petite sœur na bengi allo Ange na oyo zo clé abinanga te koyate koyate yo zelanga na kwa na oyo tikelo clé. Je te dis sincèrement, petite sœur n'a pas eu clé à parler. On peut s'en aller à la Mpanzi. Ah, mais est-ce qu'on a mon bizarre? Pour petite sœur n'a confidentiel à Zarabo et pire master n'a à pire moutou n'a pas le droit de ne pas résibo. Dans ce barisé au Gil Cambo, bien à Bob Molé, malgré Bobo, c'est simbité et simbi. Parce qu'il y a ça bon. Non, mon y a pas une clé à Otta Mpanzi, c'est un bon voyage, bien, merci. Mais c'est un jour, tu as la bonne n'a pas été que n'est pas bien. Na kotsanga pe na parler na préparer bagage na bengi ya mao givule na yise ya mao na ozo lob na 4 na bengi chauffeur na ngai piu to bimi 4 heures to kezo ya mao to zuya mao to zo seka to beta masolo ya mao obisi papa ko to non azai pe na bien te mais na ebisi to bimi na biso na mao aéroport to vandi na salon officiel to vandi to solo là. Là, tu as un frère de Mwanda, un chanteur, il y a un média, frère de tu as un frère de maman a le téléphone, le téléphone est sonné, numéro à mère. Il y a un téléphone là, solo, frère de oh, non. C'est où tu et l'autre a bien molé mato. Et alors, il y a molé mato. Et baniro il y a canan. C'est père d'ailleurs. Père d'ailleurs, oui. Frère de Yorino bête la musique naé, tout na avion, père d'ailleurs, père na bino ngabi oui. Oh, il y a aux informations, il y a mon néboué ngabito kota, tout côté avion. Tu fandi. Na moni maman feza, ayo ebisanga. Ya biwan na pesi mbote, abisinga Bob. Na okili solo moko yaka, eza très salinga biso ma passe yaka na e. Nini c'est papa Kofi. Oh, panique dans l'avion. Et je te dis panique dans l'avion. Oh bah si la bisalo bah belle vie bah tout collé dans l'avion. Ndé bah yo benga papa Kitenge. Qu'est-ce qui se passe? Ah non papa est mort. Déjà avion et ça là qui est bandit déjà ronflé en parce que au bimana avion bah tu vas se bendi déjà nino et simbate. Maman tuningato kende ou bien otikala ok là non maramba papa bona c'est maman moni papa 85 ans toke musala moni musala ndemte sala ke ngana zo reveni bato ya bandeko batala nga batala baobi au salaire musala malamu zo quelque chose yo tchana poche atano mission de service te batali no ate bo ba salaire musala kitoko zono oyo zonga nango mission de service papa Kofi. Mes condoléances Bob, tu chata mo loko na poche po ba oyamba bandeko mususu pesa ta mo cotisation. Na bitena ke no musala na ke pesa ba information ce qui se passe na Congo. Nena bisi mama tena ke ndabi na OK loko OK netoke. Mama aboya même ko vanda na pembeni, ayoka mabe. Muto kufeli mutu ye ndimi ke na bitena ke musala. Eza loko sote nini te mais na ninga ina keneno na pesa information. Yamboka na biso Congo. L'embolingo musala et puis déjà komaki nasina komaki déjà avion, je vous dis sincèrement, avion déjà mandego sa ngebando sa taxi et kota na kata piste. Avion sali taxi et kota na piste. Nde message wana et yo bima maman Feza, maman Angèle Kanam. Maman Angèle Kanam abitoke. Ne to vanda ekuna to sisi musala na yo zonga na yo kuta penake non papa aza en morgue. Il y a cinquantenaire. Voilà, papa Koufé na simananga. Jour petite sœur nanga yako pesa nga clé papa Sakoufaki. Oh. Donc aboya il peut peut-être oui. Donc moniti azo pesa nga clé wana autant nga mpanzi papa Koufé na déjà, c'était ça. Oh là là. Donc papa Koufé na Boutou.
ba 21h 22h wana papa za kufaki ngai nazalaki na ngai pe na kokai po yeba kaka pisina taka na vai na ndaku nga moko na préparer bagage na 9 na nga Fraël na préparer bagage mais oyo ke petso na esprit avandi na pe nie to préparer bagage ayebi na avandi nie to damene pe badimo na butu wana fufu to lié pe na mwana na nini papa to dame na dendo ka fufu na dendo wana mwa nini pa na tongo pe to bimine to ke ti aéroport na ya zongi ne pe na voiture Dès l'aéroport, on a déjà dans 4 avions. Bon, c'était ça. Voilà, donc c'était ça comme histoire, courage à toi, Bob Molema. Merci. Donc, pour tout cas, moi, parenthèse, il y a papa. Et puis, au fond, là, moi, si j'ai mon sous sujet d'actualité, malgré tout ça, à Matanga. Papa, tu dis combien? Tu es belé, hein? Tu es belé, qui n'a poto. Kinshasa, donc on est vraiment nombreux, c'est une famille nombreuse, voilà. Le programme de Jebimi, il y a bon, l'obitozaki na moko ya oyo ya président Félix Tshisekedi, respect, bazalaki yawa, bazalaki na ndako ba yotala biso pour topesa bango ba état des besoins, message biso to tindaki ya liboso et comment yena ngote, donc isuka na nzela. Siko ye moko nde président monaki keno même liwa ya mutu bonde ninga na yebite. Le président Tindaki Mouta délégué qui maman la biso na PC merci bon comme opena na habité mais la PC merci aya ki na ndako nde ya senga état des besoins atuna ki biso to bimisa corps journée to bisi ngana na to soulever que corps ebima le vendredi à semaine au tozo banda bakunda samedi nde ya lobaki OK a repé sa réponse le long na tongo po na panza pe sango kande yo pe roi mo panzi sango na panza sango na bande ko nyoso to. Ok. Merci beaucoup Bob Molema. Tu as une parenthèse, mais Nasuka, tu as reçu que ça t'a retourné, notamment moi de Motuna, le lot à Zangi Mobile, et moi deux questions, moi il y a curiosité, puis bah tu peux, bah mon maman. Mais tu as tu l'as dit, tu l'as mouki boyo na passe, tout le monde a une conversation avec yo na benga ex patron na yo, to patron na yo, et comme kuna beaucoup finga na makambuke na mona yo bon bah message ming na capturaki, na habité so ba wando balancer les bisons on peut pas y en que yo a chango. Azuma on peut on a beaucoup plus de qui osent répondre avec beaucoup de politesse mais tout le monde a papa Jean Thibault a attaqué yo longba kuna oza mutakala soki ndenge ni babilo ko mora bongo j'ai pas compris c'était quoi l'histoire mais quand peu ko éclaircir opinion batuyon so balingara parce que ba mona ke le rwanda il les a qui peut belé. Ah OK. Oui voilà. Merci Barézi. Et là on vient Novel papa Jean Thibault c'est mon papa, nalingaki mingi. Mais bon, ils ont qui moins débordement et bon peut-être n'habiter comme sous colère hein. N'habiter comme c'est yo salaki ma bemoro boy tonné. Na sala na ngama bete na lingaki mingi na lobango na ba no ba écoute mangambo yo na lobango penzati. Na saki ma bete donc voilà. Ça qui est vraiment ma bete le moment pété na comprendre peut-être place incompréhension ou taki. Bon moi justement na comprenais pété bon. Na comprenais pété zara si en famille hein et bendanaki mais c'est comme la conversation aux aki privé bimati bo na papa je va mointe na papa je zongo et ça les pena bienté na ngamo pela mon pena bo na sepela na ngote destinité je sais pas trop nidité na nga et vous a exposé té moni aza papa na lingaki mingi aza papa na lingaki mingi mais tant papa moi moko benga mon fils tant fingi lisusu outi na famille pauvre batinyo surtout ba yeba pauvreté na nga mais na talaki yango su penza te nga na ngomaki vraiment au calculer ma mususu na mo talate c'est mon papa c'est mon papa na ligne yango penza su te lisolo nde to solo na ma maître Glory na bi te maître Glory ça c'est la famille aza papa na nga linga mingi mais ba discussion oyo vraiment to évitant ba pesa conseil. C'est entre la famille, c'est le linge sale, c'est lave en famille. Le linge sale, c'est lave en famille, c'est mon papa aussi que la papa. Si on a emprunté chemin en Moussoussou, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, donc on a ça chemin en Moussoussou, donc et déranger dans mon tout est bon. Mon
page balingaka bazala à la page. C'est ça aussi. Barezi yo posa mo panzisa ngwa mukete donc c'est toute la première fois na kota na ba page pour la lingana nga pena yo yebi barezi ba monde polémique na lingango penza te eza mso mutayo changa micro bo lobi nanga ke no bo loba polémique na siningana obi ba émission na biso ba émission o nyoso tous les cas ya polémique ba émission soit son ekima soit émission limon na sa machine. Honnêtement. Bon, on a mon peine à locango des fois, on a mon peine à locango. On a une peine à polémique. Tout moni, ils ont battu mon batala abisso. Voilà. Batala kanga bob molé maté. Dès tout ça, batala ngana barezi. Voilà. Otala ngai, otala intelligence nanga pe sagesse nanga. Ok. Qu'est-ce que moi nanga oyo otala maman colonel, je vous salue. La funa, ils ont dans tranquillité moko boé. Soki yozali so ke fana na ndako fune komi mobulu mama colonel atala nga trop na pesi na tanga ko moté alo bananga mon fils ba tanga ko moté tanga pe ko moté alo musuna vana restaurant biso mon fils kolanda ka babiloko polémique te na ninga so na mono na émission na mono zo seka o se émission sans polémique et pesa nga posa na benga na biso futa ndako et pesa nga posa na ibisa oke zwa oyo avant ba futa au salaire sala boye mwana na ngai mwana ozo lokwa mwana nga parce que ndeti ba resi otuninga ngo eloko otuninga ngo sans polémique mais mutu mususu olinga créer loko moko boye bimsa moto pourtant musu chantier sepelate ozo mona maman des okende te otuninga boye na biso vérité les linges sales c'est la en famille oye bima ke se bimi soki nazaki na ba problème mo boye na mutu nanga nazaki na babiloko mo boye onga mona nga barezi na nga konda facilement so na oki problème mo boye bande olekelanga na mukumaka mal à l'aise agité papa Jean Chiboa ebine na ay ba ate mono boba lingaka makambo te ndetsi nga na boya polémique lokole lo mususu na minute oyo na webiso il y a des gens au balinga biso mingi loko ayo barezi ndetsi yo benga na lobi na butu te ndeko na ngobi na noko makambo na oki na sepel na ngote ya bobo maloko yo mais mutu musu avait na kwena emo bo olinga sala Bob Molema afingi Jean Chiboa bo loko elo mususu bango mende ya sala parce que ton papa batune ba otala atali no contenité akeka mamoka bombardé oh Bob Molema afingi na finga etu on ezalaki Bob na couleur papa en couleur ngaza ino na couleur premièrement na otala mama papa maman biso a un problème à genou na etengama lokolo etengama lokolo za maman ya otengama lobi maman oyo ayaki awa secrétaire ya chef de l'état alobi fuba so ya maman nenga mon informe lokolo na batala konga na kotala mopenda maman te yaki tala ngona nenga na bango basi abi il faut pas maman zo intervention parce que na maman na ndazo zo intervention na mona maman vandi o déjà to kene déjà ba 3 semaines 1 mois avant d'akana si donc souci zo pesanga kanda mama fo bando telema azo ba soina e ba bilo mwana ngona ba kundi no papa te no ka kanda to vanda ba nora kalongi to vanda ba nani parce que au monique mutu moko mutu salir yo mais na linga soko lo ba bilo ko te pour na boyango na linga ngo souté a salir ngata papa akozonga na raison na ya otala gravité non ça c'est mon fils déjà zonga na raison na ya lobi botika ya vanda kimia botika obenga ya combien on a Facebook na botika ya vanda kimia parce que na katsote bon et les gens qui va te belé parce que nga le loso qui na eu problème moko boza nati ya mama matanga normalement communiquer place na sala normalement ça doit se passer mais na eko RDC peut mon aki oui et salama oui salami déjà ba mes attentes non ba mes attentes c'était ngai premièrement on m'a accusé d'être jaloux ya Fanny Katalea. Je vais vous dire une chose sincère, j'ai mal au cœur ya yoga kena rosa jaloux ya Fanny Katalea. J'ai mal au cœur Nora Kalonji akenda Dubaï. Ngana na kena na Dubaï te. Ngana kenda na ka ba village. Akenda na ka ba mboka. Akenda na ka otala bato ba souffrir na ba mboka. Nora Kalonji akenda Dubaï na 20 ans. Fanny Katalea c'est pas la première fois voyager akenda Kenya na 20 ans. Mutu boya voyager ki nga 20 ans. Ngai je musu batu nyonso tu ba voyager mais ngana tikala. Est-ce que na nenga jalousie tokepe na bandenga bandako
au moins tam sous tozaka na ba télévision biso nyonso tu ndenge moko tozaka na ba mbeto ndenge moko ngalinga pe mbeto likolo te ngala mbeto ngala chena ngala ngasi na che tapi na ngala che nini matela ngala se ngalinga ngala bungu nazaka na so kiti on peut au moins kiti on ka yango ka kiti parce qu'on a ça la jalousie et pas Fanny Katalia pourquoi nga pe na kende musala na ko pe ko zombongo ou peut-être na voyager na ke Chine Benin eza vie mais na ko jalouser Fanny Katalia te nga ebe tom sous tourna nga pe un jour non c'est la tourna nga tom sous tourna nga eza Chine te tourna nga eza la na linga Londres mingi Londres Paris Bruxelles nini na ka tom sous ko ta be majuscule place à ça voilà au Kinshasa donc vous comprenez gars donc Kinshasa donc va plutôt bazala arabe vous ça bien ah ouais kitoko ah ben mai masara là te vous c'est là au malembe boza calme bozela na bon ça va yango ça va voilà donc comprenez c'est Kinshasa Kinshasa donc voilà yango on a donc voilà na ko la mutu jalousie baresi je me suis tokute no matanga mindondo ngazaka na nga sans fanté bino bosoma masanga bosali yo boko sala na mela na sima baresi na liena sima baresi na liena sima no na liena dans qui président verdict dans na liena ba sima bato belé va vela ngam le ya muntu na liena sima bato ngazata na sans fanté non c'est la ya muntu non c'est la mutu jalousie te ngazaka jaloux mutu te nzamba opambola nga pourquoi soki Abeka Prince Batou Benga a tombwami nga na beti maboko moi Abeka Prince lobe aye master na yo tikelo $50 au baksa na la rapali ba résina na jaloux mututé donc tam sou papa bosana ki hein eza peut-être bakanda na rosa la jalouté et puis na rosa jaloux ya no raté jaloux ya mafanité jaloux ya verdict 24 té jaloux mututé ni ya master na ngoto za na ba rési donc je suis pas jaloux mes attentes moi ça la mec que simbate simbité mais là tout zongi biso nyo surtout na ba raison na conscience zongi papa tali kenga za papa oh wana za mwana moi débordé mais ça la maki papa lobi non laissez-moi tranquille na on va converser bani na abi non laissez-moi tranquille le petit c'est mon fils a kendaki boye ngape na kendaki boye donc tozongi na ba raison na biso j'ai pas vraiment besoin que batuba bandoya na ba téléphone nanga et des fois j'essaie un peu de me nan s'éclipser mutabinga na téléphone nanga j'évite ça parce qu'il y a des gens mal intentionnés so yambe na téléphone allô bonjour enregistré abi papa Jean Thibota rutuba ba boudagi na a 4 place na lobaki papa Jean Thibaut merci mais a eu à Tindika place à papa Jean Thibaut boba lobaki yo na lingi na nga sauté tu vois il y a au kata ba place wana et puis na ba page wana baza bezo bazala la page né na lobara oui voilà non c'était na ba comboté mais baza bezo bazala la page donc c'est un peu ça par rapport à notre intelligence et bon et puis na classe obiso to tangi ba rési na ro débordé voilà. Merci beaucoup Bob Molema, comme l'impression qu'il y a une émission, mais tu as clôturé, tu as nos maman et puis na affiche et tout comme ça. Mais na battu tout balingarayo, c'est pas na boba ça ça bien. Na likambo ya fait kagi bango, peut-être ba mona ibon oro ça bango nini. Moi moko pour na battu tout balingara bob nini yo on nous ta polémique mais ba monyo na ba bloc wana oyem ça bango nini. C'est toute ma première fois ba rési baza. Mutunanga on a tellement d'émissions, on a Ibi Maele. On a tellement d'émissions, on a Ibi Maele. On a tellement d'émissions, on a Ibi Awa. On a Iba Maele. Pour Moutamaele, Zaka Mouibi, Makasi Faiba, côté à Malam, Zobima, à copier, à Zion, à Bing, on a des barrières, Bandel, qui ont trop d'émissions, on a côté na Sali, na Chité. Na Bissibino Bolimbisa, Ngai. Papa pe bolimbisa aza papa na sengeli pardon na part na mon côté nanga bolimbisa papa neto solo qui en famille c'est pas le moment to sa makambo on a besoin d'enterrer notre papa qui est papa Brazos on a besoin ya ko pesa maman na esengo qui est notre maman Marie-Josée on a besoin d'être en famille to vana na bandeko surtout c'est vous ma famille. Ah, je peux se rendre Louis Vuitton zo ça ba rage na internet. Vuitton de Vuitton.
Kambo Vuitton, nga pe na Vuitton na nga. Na ba ceinture na ngo pe. Merci beaucoup Barezi. La lela mutu nango fort. Vraiment na sengi bino bolimbisi kati na nkolo. Bolimbisa nga. Libanda ouais libanda na Yesu bomo ezate toujours. Libanda na Yesu bomo ezate.com. Vraiment non respect na ba fanatique nyo surtout au ya RDC et puis il y a partout mais pour le moment suivez Bob Molema sur Gabana TV. C'est maintenant ma chaîne où on a travaillé en collaboration avec Masala moi dans Libanda. Abisa nga Bob na tikili na tikili na ngayo chaîne. Donc respect. Donc ça va qu'on dit papa va mon na Gabana TV. Déjà la salle ba pib déjà na Gabana TV donc na Masala nga la pese mote place aux na musika kuna donc mon général. Chaîne ya yo mo otonde. Respect na batu nyonso tu ba Holanda nga. Na ministre na Gabana TV bo s'abonner massivement Dorcas Selena David Dinanjoli Mapasa maman wabota ba Mapasa ya basi bango ya botaka bana basi donc mère des filles na kata Facebook ceinture mo Facebook vena nga mère des filles wana mère des filles mutu moko bien mutu moko bien pesa bako apesa ba conseil ya pesa neka ba conseil Julia ya pesa neka ba conseil so ya rato Bob kero finga te ya Bob aza papa dosé aza boy dosé aza mutu boy donc batu nyonso tu obalinganga to benda mikila lokwa bambwa soka moni mukolo na ye to zonga na raison to kunda papa yaya mokonzi yaya mokili mobimba to kunda papa batu nyonso tu banima soutenir nga lokwa nazana pas problème ya matanga vraiment vous soutenir nga mère rêve ba solution kumu ya pap vraiment oyebisa nga monter ma mère rêve bo soutenir petit na bino mo na bino donc bo soutenir œuvre oyo na yebi ke na bando ya pe mo bo mère rêve na bando betelo tour wana sali pe mo maramo bien na zongi nanga donc voilà bo continuer toujours ko s'abonner massivement et pas ya exemple télévision donc et pas mastananga na habité non to clôturer te pour to clôturer kuna ba to clôturer na biso na yo kuna ngana na so voilà maman vite fait na pesi batu nyonso surtout balinga ngambote ya trop Angelou ya kitoko Angelou nzamba sala ya kitoko na pesi yo mota trop na kata London Angelou na pesi yo mota na pesi pe la suprême Laure la fille à la peau blanche na pesi yo mota yé par omika suprême ba suprême me belé la suprême Laure moi si à Pembe la peau blanche na pesi yo mota trop na pesi Carmen Moulumba bonjour et merci encore une fois de plus na ndenge soutenir nga vous êtes toujours derrière wana donc merci maman Léonie na Londres na pesi yo mota trop na pesi ba maman nga nyonso tout o bazaka kota Daniel Lebika la Bio News babel nga ke Bob Molema on est derrière toi to landa évolution ma papa to kunda papa ensemble na yo na pesi bino merci nazana opena na batu na mutu na ngate na kopesa na bambote na so ba contacter peut-être moi contribution so linyo contacter nga numéro na nga na bike cheno ilana ma fort numéro na nga plus 243 89 56 77 115 numéro ezali boy plus 243 89 56 77 115 wana eza numéro nanga ya appel normal ezaka numéro nanga pe ya WhatsApp batunyo surtout on appelle si caméraman na biso azana donc ba image ya kitoko be la PC merci à se déplacer tout fouti na biso lo côté à se déplacer et ka ya resam sala na ye merci à toi Barezi Baza un tonton qui se respecte un journaliste moi je t'appelle comme ça un journaliste donc ouais comment canaliser ma parole na ye comment canaliser et puis il a respecté déontologie journalistique il sait comment s'asseoir devant la caméra devant Batouboé moi bourgeoisie pe na kati ya Barezi Barezi vilo merci beaucoup Barezi voilà donc comprenez comme ça malgré tout il est triste mais faut qu'on s'écarte parce que papa déjà accueilli Torokunda papa mais moi moi stress pour ce qu'on fait d'ailleurs mon souci monde à ce qui boue et ça lié bientôt ça on a trop soutenir frère on a biso ami confrère donc paix à l'âme de notre papa donc déjà semaine prochaine ce qui va boucler c'est bon corps tozala on a mort corps ils en Ngalema bâti na cinquantenaire d'accord tozala on a levé du corps type place pour exposer et jusqu'à ce que bako enterré donc tout à l'heure on te pour que tout ce maman pendant quelques minutes alors beau zappé coutouté j'ai dit un grand merci à vous tous qui étaient tellement nombreux à nous suivre du début à la fin pour que ne pour mon appel le maman pour battre maman qui ta maman te ba mon maman et plutôt poser à moi deux questions un grand merci
na JNT Service, et ça c'est l'agence où ils ont partout dans le monde. Donc ils ont à Paris, siège nango officiel les ont à Paris, mais ils ont partout. Ils ont besoin de la colline et comme en toute sécurité, bah ça a un conteneur, bah carton, oh bah ton poteau, n'angina de le carton, n'angina de le colline, oh bah t'es na agence JNT Service. Au benka numéro n'angé affiché, on peut savoir des détails nyonso. Aux en à Londres, aux en Wapi. Tindakoli et comme en toute sécurité ils ont na Congo Kinshasa, ils appellent na Congo Brazzaville, ils appellent na Angola. Merci à Julio Monamputu, Yaïget Kamazi depuis Montréal. Donc à tout seigneur, à tout honneur, beaucoup de respect à toi mon papouche Julio Monamputu et un grand merci à Julio Zamunda, Motema ya Julia Welo Mamana Preston et pourra pas penser aussi au couplet d'Akel Kanza meilleur couplet. Hein? D'Akel Kanza Motema ya Jina Wajina Mona Yolo Mona Dallas, ce sont mes parents adoptifs Benaba Adoptanga et Malolo Maloris la congolaise, femme avec un grand cœur. Femme Motema Mounene, on a Malolo Maloris la congolaise. Et l'habitude, il y a autant la émission Bandeliti Souka, bon ignorera surtout ma publicité, s'il vous plaît, il y a un ça qui est moi revenu et quand tu as tout son bâtiment bas viton pour tout tambour, on a ça sur moi sécurité. Donc on vous dit un grand merci. Tout à l'heure, tu as pour que tu sois maman et puis tu clôturer l'émission. Donc c'est parti avec Yannick Yura Play. Voilà, donc tout à l'heure, Nenabisa Ibino, tu as dit mon maman. Bonjour maman, mes condoléances. Merci papa. Merci. Presque nous sommes déjà tous na Bob Molema Oaza, collègue na biso Musala. Donc batutu au Borzali Baku ya tala o bayebaki papa Brazos nenge a travaillé na le feu Franco. Donc au Royaume Sabangoni le papa Azali Souste. Elo ninga na boye sabango bango basolola kanaye basaka kanaye. Bon. Ba honoré kaka papa hein. Bakunda ye apemba po ti siko nanu akundami te yango na tozolinga kaka papa akundama bongo biso pe tokoma calme. Merci beaucoup maman na le biso belete dans kana posana tuna yo motuna wana. Voilà, merci beaucoup. OK. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final. Allez, restez toujours branchés sur Exemple Télévision. Bye bye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela.